mwinda kajina moli ela mwinda mwinda kajina matu ela mwinda oh pelisa mwinda ya moli pelisa mwinda yangu kajina macho ya matungu pelisa mwinda oh pelisa mwinda ya mungini pelisa mwinda yangu kajina macho ya matungu pelisa mwinda nayo macho mingi makuwa peloni pela mwinda sabango liluba ya moko pela mwinda oh pelisa mwinda ya mondini pelisa mwinda yangu kajina macho ya matungu pelisa mwinda oh pelisa mwinda ya mondini pelisa mwinda yangu kajina macho ya matungu pelisa mwinda nayo Pamukano kemuna mwindaya pela mwinda nakashikawa edongo nati pela mwinda oh pelisa mwinda ya moni pelisa mwinda yangu kajina macho ya matungu pelisa mwinda nayo. Lisons les Écritures Totanga makomi dans le livre de Matthieu, na livre ya Matthieu chapitre 24 verset 3 à partir du verset 3 tina 14. il s'assit sur la montagne Yavandaki kuna na ngomba na Olivier en particulier, pe bayekoli bayaki bango moko kotune mituna oyo makambo ekokuma mokolo nini signe de ton avènement pe elembo ya boyei na yo de la fin du monde. pe ya suka mokili. Jésus leur répondit, Yesu azongisi bango eyano ete prenez garde que bokebe ete mutu moko azembisa bino te car plusieurs mpo nete viendront ebele bakoya na nkombo na ngai disant c'est koloba moi, ete ngai nde nazali Kristo et ils se mpe bakozembisa batu ebele. vous entendrez bokoyoka parler ete de basololi na bino na et de ntina bruit de bitumba mpe koyokaka bitumba mosika. Bokeba boningana te mpo nete biloko wana nyonso tufu ekoma, ce ne sera pas kasi encore wana ekozala nanu suka te. une nation se lèvera Mboka moko ekotelemela mboka mosusu, bokonzi mosusu ekotelemela bokonzi mosusu, pe ekozala na bisika ebele banzala pe koningana na mabele. Wana nyonso ekozala ebandeli ya pasi. Bako tika bino na konyokwama pe bako boma bino pe mabota nyonso ekoyina bino na ntina ya kombo na ngai. Pe batu mingi bakokweya pe babanda kofundana pe bando kosa na makambo moko likolo na bamosusu. Basakola mikumbe ya lukuta mingi bakotelema pe bakozembisa batu ebele pona ete lisumu ekotela bolingo ya bato mingi ekokita.
kasi oyo akoumela tina suka ye akobikisama. Pe sango malamu oyo na bokonzi na Nzambe yango ekoteyama na mokili mobimba. Pone yango ezali tatoli na mabota nyonso, na nsima na yango suka ekoya. Bandeko basi pe mibali kati na nkolo, ngai ndeko Frank na ngai na lobela bino mwa maloba mike pe totanga na katikati na Biblia epai nini toko solola pe nazali kobondela bino nyonso bokoka koyoka vraiment na bokebi nyonso. Toyoki likomi moko na ebandeli oyo ndeko na biso bonga na tangeli biso pe biso tozali vraiment na reconnaissance mpona liloba onyo bule. À l'occasion de mon 90e anniversaire, lelo nakokisi 90 ans nakoki kolobete à la gloire de Dieu, nakomonaka kotalaka nkembo na Nzambe ngai nazali na sante malamu. Amen. Je n'ai pas eu ngai nazwaki ba rendez-vous na minganga te mbula mobimba oyo, l'âge a toutefois kasi son lot de problèmes. limbola oyo kokola ememi liboke ya makambo na yango metika ete nkolo akumisama. Ata nakomi na mbula 90 ans ngai nazali na makasi encore ya kosalela Nzambe pe nakoka koteya liloba oyo ya bule na libota na Nzambe. Pe biso nyonso toyebi ete yango elobi nini oyo etali komibongisama ya ba oyo nyonso bazangi kose prepare mpona ete bakende na enlèvement to na lisikolami na ntina na yango to na moto ya likambo oyo ndeko na biso Bob akotangela biso mwa makomi na nzela na yango ngai na bukuse vraiment tokokoka kosolola na bino ensemble tika ete Nzambe apambola bino nyonso pe tokoka kotanga na kombo na kolo na biso Yesu Kristo. Nous lisons de l'évangile de Jean au chapitre 14 verset 1 à 3. Tokobanda nanu kotanga na mukanda na Yohani chapitre 14 na verset 1 à 3. Jean 14 verset 1 à 3. Yohani chapitre 14 verset 1 à 3. Et votre cœur ne se trouve tikete mitema na bino e pwanza mate. Bolika confiance na bino na Nzambe pe na ngai. Na ndako ya papa na ngai bisika ezali ebele, mais soki ezalaki boye te nde nayebisi bino. Pona ete ngai nakei kobongisela bino esika. Pe ntango nakokende ngai nakozonga kozwa bino nsima na kobongisa esika mpo na bino. Na ntina ete epai ngai nazali bino mpe bozala na ngai elongo. Tika ete nkombo na kolo na biso Yesu Kristo akumisama mpona liloba oyo ya bule. Elako ete ngai nakei kobongisela ye esika pe ye alaki na biso ete akozonga pe alaki lisusu ete akoya kozwa biso na ye elongo na ntina ete epai ye akozala ye biso mpe tozala na ye mpe elongo. Tokoba na botangi na biso tokotanga lisusu na 2 Corinthiens chapitre 6 2 Corinthiens chapitre 6 na verset ya mibale to 2 pe ekomami boye ete na ntango oyo ya malamu ngai nazongiselaki yo eyano. Na ntango nalobi ko ngai nayaki na kobikisa yo,
kasi sasa ipi ete les temps favorables, oyo ezali ntango malamu, voici maintenant, tala sasa ipi aujourd'hui, mpe lelo oyo les jours d'Isali. oyo ezali ntango ya lobiko. Oh, loué, glorifié soit notre tika Seigneur. ete nkombo na nkolo na biso ekumisama mpe sasa ipi tondima ete lelo oyo Et les temps favorables, yango ezali ntango malamu, les temps agréables à Dieu, ntango oyo ya malamu solo nzambe azali kobongisa pour rendre son peuple mpona agréable à lui. asepelisa libota na ye. Et comme il est écrit, mpe yango lokola ekomami ete au jour d'Isali, na ntango na lobiko il nous a secouru. ye ayaki kobikisa biso. Au jour d'Isali, mpe lokola ekomami ete na ntango na lobiko il nous a exaucés. ye azongisaki eyano na mabondeli Il na nous a biso. exaucés, toi et moi. azongisi eyano na mabondeli na biso, ngai mpe yo, mpona ete ngai na yo Nous lui avons plié biso de tolombaki bien ye nous prendre en lui. ete ye aya kozwa biso, Nous devons révéler sa parole et sa ete volonté. akoka komonisa biso liloba na ye. Celui qui veut être exaucé, oyo alingi bazongisela ye eyano, il faut ye asenga. et c'est véritablement mpe yango le nde temps favorable oyo ezali ntango malamu, qui nous conduit dans la oyo prière, ezali komema biso na nzela ya kobondela, à l'écoute de la parole, mpe nsima na yango ya koyoka liloba na Nzambe. confirmé de tout cœur. mpe biso tokoki kotatola na motema na biso mobimba ete Dieu nous a secourus Nzambe asalisi au biso jour d'Isali, na ntango oyo ya lobiko. exaucés, Ye azongiseli biso il nous eyano, a révélé sa parole. ye afungoli biso liloba na Poursuivons ye, la lecture. mpe tokoki kokoba na kotanga. Nous lisons de Tokotanga Matthieu chapitre lisusu na Matayi chapitre 3 3, versets 16 et 17. na verset 16 à Matthieu 17. chapitre 3, verset 16 Matayi et 17. chapitre ya misatu verset 16 à 17. Dès que Jésus a été baptisé, Wana Yesu Kristo azwaki libatisi pa bimi na mai, voici que le ciel s'ouvrit tala ete lola efungwamaki pour lui mpona ye, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colonne Jean Baptiste amoni ete et voici molimo ekitaki lokola une voix mpeka, retentit du ciel. mpe mongongo moko ewutaki na lola etatolaki ete oyo azali mwana na ngai ya likinda, à qui j'ai trouvé na mon kati bon na ye namoni ete bosepelisi na ngai nyonso ezali. puisse-t-il en être de Tika même. mpe boye ezala lolenge moko mpona biso nyonso. Au jour favorable Na ntango ya malamu ou au jour de la faveur divine, to na ntango Nzambe azali kosepelisa biso, to na le ntango na Seigneur lobiko nous a secourus. Nzambe aye kosalisa biso, Il est notre exemple. mpe ye azali Lorsqu'il s'est exemple fait na baptiser, biso. le ciel s'est Na ntango ouvert. lokola ete ye abatizaki mpe lola efungwamaki, Molimo Santo ekitaki, Qu'il puisse en être de même yango mpe maintenant. kozala lolenge moko Et le Saint-Esprit ete Molimo descend Mosantu ekita sur tous ceux qui na bana nyonso ont oyo, été, ou tous ceux qui se sont laissés baptiser, na baoyo nyonso bazwaki libatisi na lolenge Biblia esengi, puissent réellement epe rendre nkolo témoignage akoka kopesa qu'il litatoli prend plaisir en ete nous, azali kosepela na biso nyonso, parce qu'il nous a exaucés mpona au ete jour ye d'Isali. azongiseli biso eyano na Et ntango il na nous a lobiko, secourus mpe ayaki kosalisa biso na ntango tozalaki na pasi, tozali kondima Nous yango. croyons que le Seigneur Tondima ete fera nkolo descendre son esprit ye sur les akokitisa rachetés molimo na ye na basikolami qui ont nyonso, été baptisés par baoyo obéissance, nyonso na botosi bazwaki et libatisi, il nous baptisera tous mpe ye de akobatise l'Esprit biso et du feu. nyonso na molimo Nous poursuivons mosantu la mpe moto. Mpe tokoba kotanga, Nous lisons de Matthieu chapitre 17 au verset tokoka 5. kotanga na Matayi chapitre 17 na verset 5. Matthieu 17 au verset 5. Matthieu 17 au verset 5. Comme il parlait encore, Wana ye azalaki lisusu koloba, tout à coup, mbala moko une nuée lipata moko oyo ezali kongenga soudain de son ombre. yango ezingi Il ye, doit sortir de la nuée. mpe mongongo moko ebimi na lipata ezali Celui-ci est koloba, mon fils bien-aimé, oyo azali mwana na ngai ya likinda,
à qui j'ai mis tout mon bon plaisir. Na kati na ye esengo na ngai nyonso etondi eboyoka ye. Loué et glorifié soit Tika notre ete Seigneur. nkombo na kolo na biso ekumisama. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Oyo mwana na ngai moko ya malamu. Et en ce bien-aimé fils de Pe Dieu, kati na bosepeli na mwana mwasi oyo mwana oyo ya mobali ya parmi liboso plusieurs frères, oyo azali ya liboso kati na bana le ebele bon plaisir de Dieu. esengo na Nzambe ezalaki kofanda likolo na ye. Pe tozali kososola lisusu ete Écoutez-le, boyoka ye. tous les fils et filles de Dieu. Bana basi nyonso na mibali pe ya basi mibali ya nkolo N'écouteront aucun homme bakoyoka mutu dans le mosusu domaine te spirituel. na oyo Mais etali makambo na Nzambe ce kaka que le Seigneur oyo kolo nous a dit, asosolisaki biso kati na liloba na ye. c'est lui, Ezali nde ye, le Rédempteur, ye nde azali mosikoli, que vous devez écouter. kaka ye mosikoli nde bongi na Et c'est biso ce que nous koyoka. avons fait par grâce. Pe yango Et le nde Seigneur tosalaki na nzela soit na remercié ngolu pour cela. ya Nzambe pe nkolo na biso akumisama mpona yango. Nous lisons d'Apocalypse 14. Tokotanga verset 6. lisusu na Apocalypse chapitre 14 na verset 6. Et je vis un autre ange Pe ngai namonaki mwanje qui volait mosusu très au milieu du ciel, oyo azalaki kopumbwa mosika kuna na likolo, chargé d'annoncer ye oyo batindaki ya d'une manière koteya certaine aux habitants de la terre na lolenge ya sikisiki et à na toutes les nations, butu tribus, nyonso langues na et mokili, peuples, balangu nyonso, tribu un nyonso, bato message nyonso, sali éternellement sakoli valable. liloba moko ya lobiko Loué oyo et eumela glorifié seko soit na notre seko. Seigneur. Nous Tika ete avons kombo na entendu biso dans la parole kombo na de kolo na biso Dieu, ekumisama wana na et ya notre mutu ya frère komi Bongana Ali, ya ebandeli biso o Matthieu frère 24. Bongana atangelaki biso na Matthieu verset 24 14. na verset 14. Ce message Komami ete sango malamu oyo ya lobiko sera proclamé à ekoteyama tout le peuple na mabota nyonso et dans toutes les langues. pe na minoko C'est toute nyonso la terre. na mabele Ici, nyonso mokili Dans nyonso. l'Apocalypse, Pe awa na Apocalypse l'homme de Dieu voit mutu na Nzambe azali komona mpongo voler azali kopumbwa mosika kuna na likolo pour proclamer mpona à ete ye tout le ako peuple, akotatola na mabota à nyonso toutes les langues, minoko un nyonso message de o salut sango malamu ya lobiko éternellement valable. oyo ezali kowumela seko Et na nous seko sommes mpe ezali iyo. reconnaissants à Dieu le Seigneur. Pe biso tozali na reconnaissance na Nzambe pe soki totali na nsima À toutes ces années, na bambula oyo au nyonso cours eleki desquelles na nzela na yango j'ai pu porter ngai ndeko frère Frank nateyi sango oyo malamu epe bule ya Nzambe ezala kotambolaka na makolo en taxi, to kozwaka que bataxi ce soit en train, to kozwaka batrain que ce soit en bus, to kokotaka na ou en babus avion, to na baavion. de toute manière possible, Na lolenge nyonso na mokili mobimba le message divin de salut sango a été oyo na proclamé, lobiko na Nzambe yango etatolami. a dit Pe nkolo na biso clairement dans alobaki na mokanda ya Matayi Matthieu 24, verset 14. na Matthieu 24 na verset 14 wana nde suka Et en ekokoma. dernier lieu, Pe na suka avant le nyonso retour de Jésus-Christ, il s'agit liboso ya kozonga na Yesu Kristo non seulement de voir, ezali kaka te ya komona to ya korekonetre basigne ya ntango aussi kasi d'entendre ezali susu koyoka le dernier message osango oyo na suka qui proclame le plein salut oyo de Dieu. ezali kotatola lobiko Et nyonso se na laisser Nzambe corriger pe moko na en moko toutes choses azwa correction na ye na makambo et nyonso revenir pe au akoka commencement. kozonga na Et ebandeli c'est pour cela na ntina na que yango Dieu a utilisé Frère Branham Nzambe dans notre époque apesaki tindelaki biso ndeko Branham na ntango na epoke na biso pe abengaki et ye envoyé pe atindaki ye directement. mbala moko vraiment. Écoutons aussi son appel. Tokoka kokanisa lisusu bobengani na ye lokola Jean A Baptiste été envoyé comme atindamaki précurseur lokola
motindami ya liboso na boyei na Yesu Kristo nde sango oyo epesameli yo yango nde ekolandana na boyei ya Yesu Kristo na mbalane ya mibale tika ete kombo na kolo na biso ekomisama. Nous avons ici affaire au jour du salut. Awa ezali na tango na ngolu na tango nzamba pesi mawa na ye na tango nzamba azosukisa makambo na ye nyonso pe tokokisa saipi kotanga un grand nombre de passages bibliques ata makomi ebele mingi oyo ezali kokokisa baaccomplissement na yango esikokisama liboso na Yesu Kristo azonga. Kasi wana lolenge ete Nzambe atendelaki biso mosakoli na tango na suka na tango na lobiko liboso makambo nyonso mabe kokoma atindeli biso makambo mabe koma atindeli biso mosakoli oyo akozongisa makambo nyonso na ndenge ezalaki na ebandeli pe ezali lolenge moko yango nde ezali kokokisama par le message divin de Sali na message oyo ya Nzambe ya lobiko oyo ezali kokokana siki avec le message des apôtres qui nous a été apporté na sango na bantoma oyo bamemelaki biso pe biso toyambi yango na nzela ya kondima. Les thèmes bibliques ont été proclamés bibliquement. Basije nyonso ya Bible eteyameli nous avons été baptisés pe biso tozwi libatisi kokokana na ondenge Bible esengi, c'est-à-dire na kombo na kolo na biso Yesu Kristo. Et nous avons le droit pe sasa ipi tozali na makoki d'être aussi baptisés pe tokoka kozala lisusu baptisé sikoyo na nzela ya molimo et être introduits pe tokoka kokotisama dans toute la vérité na kati ya bosolo nyonso pona ete Nzambe na biso alobi ete bulisa bango na nzela ya liloba na yo pona ete liloba na yo yango ezali solo. Wana soko okoki kotanga yango na Jean 17:17 de lengo lolenge moko ete Jean-Baptiste abengamaki pe makomi oyo ekokisamaki na ntina ya mosala na ye ekumami na kati na Nouveau Testament. Ezali pe lolenge moko mpona ministère oyo ya ndeko na biso Branham. Son ministère kotindama na ye yango elakelami deja katikati na Biblia pe yango ekokokisama na kondima na sika pe nyonso ekokisami ndenge biso totei yango na mokili mobimba na bambulo nyonso soki tokoki kotala yango ezwi biso ata ba 60 ans totei liloba na Nzambe pe topesi Nzambe merci Nzambe na nkolo na biso mpona bamayangani nyonso ya ndeko na biso Branham oyo tozalaki deja koyoka mwa mingi pe tokoyoka lisusu pe lelo lisusu tokoyoka lisusu pateya oyo ndenge nini Nzambe asololaki na Frère Branham pe Nzambe kolo na biso alobaki ete siki alakisi biso nyonso oyo ye asalaki katikati na ministère ya nkolo na biso Yesu Kristo azalaki koloba ete ezali ngai te nde na kosala misala kasi ezali nde Tata oyo azali kati na ngai ye nde azali kosala misala kokokisama na Jean 14 na verset 10. Lengo moko pe ndeko Branham azali koloba ete ezali ngai te nazali kosala misala ngai nde nazali kobikisa te kasi Yesu Kristo ye azali lolenge moko lobi lelo pe libela na libela ye azali kobikisa ye azali kosikola azali kokangola pe tozali na reconnaissance na Nzambe mpona lisikoli nyonso ya nzoto na biso na nzela ya makila ya mwana na mpate mpona ete makila ya mwana na Nzambe oyo esopanaki na Golgota mpona bana basi mpe mibali nyonso pe tokoki kotatola ete na kondima nyonso
et dire de tout cœur, pe koloba na mitema na biso mobimba kati na ye nous avons biso la tozwi rédemption, lisikolami, c'est-à-dire le pardon c'est-à-dire tozwi par bolimbisi son sang. na nzela ya makila na ye. Nzambe Nous a tout donné ye par apesi grâce. biso nyonso na Et nzela na maintenant, ngolu na ye, pe sasa ipi tokomi vraiment en train d'être préparés. tozali komibongisa Et je dois le dire, mpe nazali komiyebisa nous bino sommes véritablement tokomi arrivés vraiment à na la fin du suka temps de na la grâce. tango Et le na Seigneur, suka na fin ya pour l'état de la revenir fin mpe nkolo akoki koya à n'importe na quel moment. ntango nyonso. Et c'est pourquoi Na ntina na yango tunazali kobondela bino bokoka kotanga les lisusu passages bibliques bakomi oyo que nyonso nous avons totangi cités. na kati ya meditation na biso. Voici maintenant, Sasa aujourd'hui, ipi lelo oyo les jours du salut. oyo ezali ntango na lobiko Voici maintenant le temps to favorable. ntango ezali ntango malamu. Aujourd'hui, Dieu nous a exaucé. Lelo nzambe azali Aujourd'hui, Dieu nous a kozongisela secouru. biso libiyano mpe azali koya kosalisa biso na baproblème na biso Dans tout le peuple, dans Pe- toutes les langues. kati na biso na mabota nyonso na minoko nyonso tokoka kotatola ete. Bien-aimés, Mpe sasa ipi bandeko na ngai écoutons encore tokoka koyoka brièvement lisusu Frère Branham. na mokuse nyonso ndeko na biso Branham De Pe- la bénédiction tokoka du Dieu Tout-Puissant. kopambolama na Dans les noms na saints nzela de Jésus. na nkombo Amen. na nkolo na biso ya bule Yesu Kristo, amen. Sasa ipi tokokende koyoka liteya ya mosakoli William Branham oyo mutuna ya likomi nango to sujet ya mateya na ye ya lelo tokolanda ezali ete regarder à Jésus, kotalelaka Yesu. Yango eteyami na mboka oyo ya Jeffersonville kuna na Indiana le 29 décembre 1963 pe ekolandana na service oyo ya guérison. Boyoki bolamu. Regardez, nous devons nous dépêcher. Sasa Et ipi encore prier tokende pour les malades. ko Eh bien, na lombango moi mingi aussi j'ai regardé. pona ete biso mpe tokoka kobondela La parole manifestée en mpona chair. bamaladi. Ngai mpe mokolo mosusu natalaki mpe namonaki ete ye azali l'alpha mpe l'omega. Ye azali mobikisi na ngai. Namonaki ye lokola liloba. Namonaki likonzi na moto. Namonaki kati na ye oyo Biblia ezali koloba na tina na ye. Ye azali ebandeli mpe suka. Ye azali likonzi na moto. Yesu Kristo azali lolenge moko lobi lelo pe libela na libela. Ozali komona présence na ye soki ezali ye aeshuwaka te pe alobaki ete nakotika bino te pe nakobwaka bino te. Tokoka kotalela Yesu Kristo pe tobikisama. Pe komami na liloba na ete oyo azali kotalela ye akobikisa. Bokomoni ete kokangolama ezali lobiko pe nyonso oyo asalaki mpona biso na Golgotha ezali mpona biso. Deja kuna na kodimama na kala bao batalaki oyo nyoka libende bango babikisami. Kasi koleka boni biso oyo tokotalela ye Yesu Kristo tokozala na mapamboli ya ndenge nini. Tala Judas ye atalelaki mbongo pe akendaki kosepandre pe aye kotala nsima ete boni asalaki buzoba pe akei komiboma. Kasi mokolo mosusu na tongo moko boye ntango Yesu Kristo asekwaki eloko moko esalamaki. Pe soki tozali kokanisa na oyo etali bantoma ntango batiaki bango kuna na prison ve lolenge nini Nzambe afungolaki makoki bawekuki epai ni bakangaki bango. Pe tozali komona lisusu Christ na Barabas wana basoldat romain bazalaki koloba ete
Barabas biso toye mpona kolibere yo. Yalobaki ezali nini? Ngai nazali nini? Bango babaki te yo ozali libre pe okoki kokende na yo. Pe Barabas akoki koloba te ngai nakoki kozala libre ndenge nini? Pe basoda bazalaki koloba te tala kuna na Golgota. Ezali na moto moko oyo azwi esika na yo. Pe biso nyonso tokoki komona te biso nyonso Yesu Kristo azwaki esika na biso. Amen. Ye abetamaki. Anyokwamaki na tina na biso. Pe ye azokamaki na tina na biso. Pe na banze na mapipi na ye biso nyonso tobikisamaki. Tozalaki bato oyo bazalaki ba coupable, bato bazalaki condamné, mais kasi ye aye kosikola biso. Biso nyonso tokoki kokende na esika na libebi, kasi lelo yo grâce na Yesu Kristo na mosala asalaki na Golgota tozwi ngolu. Barabas amonaki eloko nini na ntango wana? Amonaki mutu moko oyo azwaki esika na ye. Pe Yesu alobaki te, o lingomba, bokoka kososola ete mokili ekomona ngai te, kasi bino bokomona ngai. Biso tokoka kotalela na Yesu Kristo. Mpona alobaki ete nakozala na bino, pe nakozala kati na bino tina suka molongo. Tokoka kotala kati na liloba. Pe totala eloko nini oye alakaki biso. Poni ete ye azali lolenge moko, lobi lelo pe libela na libela. Oyo ye asalaki na Galilée, pe ye azali kosala ngo lelo na kati ya Jeffersonville. Yango ezalaki nini? Ye azalaki mutu moko te oyo asalaki lingomba moko songolo te. To azalaki kolata lokola basakrifikateur lokola basango te. Kasi yo azali komona Yesu Kristo ndenge nini? Ye azali oyo azali kofungolela biso liloba. Ponete ye azalaki liloba. Oyo azalaki na tangu wana yango nde azali lelo oyo. Na tina na yango tokoka kongumba mituna biso pe tobondela nkolo. Tokoka kobondela na tina na yango. Kolo na biso Yesu Kristo. Oyo ezali libondeli na ngai, longola ngai misu na ngai na basusi makaniso ya mokili. Toyebi te tozali batu pamba. Toza na biso na biloko mingi te ya mokili oyo, kasi tozali kolinga yo, tolingi yo. Bazali ebele te. Oyo bazali kokoka koyoka yo. Oyo pe bakoki komema bana na bango na esika oyo. Soki bakokaki koya te pona komona eloko mosusu so seneke yo. Kolotala ete ba oyo nyonso baye na lisanga oyo bamona yo. Bango bayaki awa pona bamona yo Yesu de Nazareth. Tikete yo zala nzambe na bango. Pe zongisela bango eyano. Yo lobaki ete mwa tango moke mokili ekomona ngai te. Kasi bino ba oyo bazali bandime ya solo bino bokomona ngai. Pone ete ngai nakozala kati na bino. Pe elongo na bino tina suka mokili. Selon Jean 14 na verset 9. Kolo kokisa sasa epi eloba na yo. Na tina ete tokoka komona ete yo ozali komimonisa na kati na biso lolenge moko osalaki na tango na kala. Pe okokisa liloba na yo kati na biso. Sasa epi nkolo nazongisi nyonso na maboko na yo. Ngai na tei nyonso nakokaki koloba na ndenge yo osengaki ngai nasala. Sasa epi nkolo tokoka kotika ete conscience na biso ezala na bomoi. Ponete oyo yo olobaki na ebandeli tomonaki yango kokokisama.
tomonaki makambo ya liboso, tomoni po ya mibale, sasa epi toyebi to ya misato ekozala ndenge nini. Liboso yango ekokisama. Toyebi ete ndenge nini nkolo yo ofungolelaki biso lilokomi na awa na esika oyo. Ndenge nini liloba ofungolelaki biso. Kolo, yo ozali makasi na biso. Yo ozali nyonso mpo na biso. Azali kozongiselo matondi. Natini ete yo osepeli ete tokozala moko katikati na nzoto na yo. O nkolo na mokili mobimba. Na ba lisanga nyonso. Ezali na ba oyo bazali ba oyo na yo. Totomona bango time tozali kondima makambo nyonso ezali kosala. Tozomona kaka tete bandeke kotelema, tomoi kobima. Me biso zali kotatola ete yo ozali nzambe na biso. Tozali koganga liboso na yo. Ete yo ozali tata oyo ozali koyokela biso mawa. Ozali kolimbisa na masumu na biso. Pe tozali na tango oyo na ngolu. Pe kala mingi te ekuke ekokangama. Kolo salisa biso, salisa ngai. Pesa ngai makasi. Tiketo koka kozongisa ngaso na makasi na ngai nyonso. Tikete nkole loko moko eleka na esika oyo. Pe tozali koyoka ete nkolo makambo minene ezali koya. Tika na biso nkolo tokoka kosala ete oyo ya simu ya ata momboto moko eza na libanda ikoka kozonga katikati na lisanga. Tika te yango ekokisama nkolo sasa epena liloba na yo. Kolo biso tolingi eloko moko te kaka komona liloba na yo kokokisama. Toyebi ete bato bazangi kondima mingi, kasi lokola libota na yo, tondima ete liloba na yo ekoyokisama biso soni te. Pone ete lola pe se ekoleka, kasi liloba na yo ekoumela seko na seko. Tata esika oyo ba maladi ezali ebele. Pe ba misusu nkolo o nanu bayebi yo te, nanu bandimi yo te na esika oyo. Kasi nkolo toali kobelela molimo na yo. Kokisa liloba na yo. Kokisa bilaka na yo. Tikete nkolo o nyonso bayi na lisango yo bakoka kotalela yo nkolo bape bakoka kososola ete kati na yo eloko ya imposibilité ezali te. Ete ezali yo nde nkolo ozali kosalela kati na biso kokokana na elaka na liloba na yo. Nazongisi nyonso mena na maboko na yo. Ngai pe na maboko na yo pe lisanga mobimba na maboko na yo. Tikete nkolo yo agir pe kombo na yo ezwa lokumu. Na bonde liyo nkolo na mutema mobimba na kombo na Yesu Kristo. Amen. Sasa epingani na bonde la pona bato nyonso bazali kobela. Pe na ebite ba carte boni epesamelaki na bato. Sasa ipi ezali malamu tobanda. Pe tobenga ndambo ya batu ponete mobulu ezala te. Pe biso nyonso tokoka kosala mulongo pe moko apusana na esika oyo. Sasa ipi biso nyonso na kombo na Yesu Kristo nasengi bino boko akuvanda pe bozala na kimia pe bana baningana te. Pe soki na lobi ete boko akungumba mitema na mituna bino il faut bosala nini botosa ponete molimo mabeko iko bima na mutu moko ekiko kote pai na yo oyo ozalaki kotala okumona lisusu ete mutu ayaki ba misusu ay cancer ayaki na malamu azongi na cancer ponete bokitisa bozala obéissant ponete molimo mabe ekwa koya likolo na yo te. Mikolo mingi tomoni batu oyo baye na santé malamu kasi bango bakomi ko critiquer kasi bazongi na maladi lokola ba cancer ponete bango bandimaki te.
ngaza responsable ya makambo wana te. Nga nazaka responsable ya bato bazali kondima. Ba misusu kutu bakendaki kokota na ba hôpital pona bazalaki ko critiquer. Awa esika ya ba incrédulité ezali te. Awa wa ezali kaka pona bandimi. Sasa yipi nkolo nazali kozongiselo esanga oyo. Bezali sanga na yo. Na ko continuer koteya. Mais sasa yipi na lingete yondo banda koteya. Ko banda kosala. Yebisa bango ete muumbu mosali na yo alobaki ko ezali solo. Même mo bazali na ligne de prière te nkolo. Kolo yoko kakusunga bango. Epai moko na moko azali. Tikete loba na yo ekokisama. Na kombo na Yesu bondeli boye. Amen. Nazali kosenga ete bokoka kozala vraiment na bokebi mingi. Pe bokoka kotala na bokebi. Na bato nyonso bazali awa nayebi te soki nayebi nani. Kasi bino nyonso toyebani te. Soki toyebani te botombola maboko na bino. Boni bakokolo bete ngai nayebi bino te pe makambo na bino te. Botombola maboko na bino. Sasa epi tala mwana mwasi oyo. Nga na ye toyebani te. Tomona na penanu te. Tangu susu azali awa pasika azali kobela. Tangu sasa leloko moko ya mabe. Tangu sasa na posa na mbongo. Tangu sasa azali na problème na ndako na yenga na yebi te. Kasi tala lilingi moko ya malamu ya Jean 4. Lokola Yesu Kristo akutanaki na Samaritain oyo. Bazalaki kosolola na mwasi oyo. Ikomami ete ye Yesu Kristo azalaki na pepe na ba 50 ans. Pe ye kotalaka ina mwana mwasi oyo Yesu Kristo azalaki na mbula ebele. Toyebi te soki ndenge nini mwana mwasi wana azalaki. Ngai na yebi ye pe Yesu Kristo nda yebi ye. Nayebi te mwana mwasi azali liboso na nga ta musa koki kozala escroc. Ngai nayebi te me Nzambe ayebi. Mwana mwasi ya tomboli maboko na ye pona ete nga na ye tomonani te, toyebani te. Kasi ngai lokola mobali nakwai koloba ete mwasi oza na posa ya nini? Pona nini? Olingi nini? Ya kokaka oloba ete ndeko Branham. Ngai nazali ya pona ete nazali na malangu disongolo. Na kokaka kolibisa ngai ete nazali na cancer. To timer moko songolo. To nazali na mbongo te. To mobali na ngai atiki ngai. To nga na bala te. To bana na nga baboyi ngai. Nga kokai koloba ete na kobondela pona yo. Na kokai koloba. Nkolo pesa ndeko mwasi oyo. Oyo azali na posa na ye pe na yebisi ekende. Pe soki azali na kondima yango ekokokisama. Wana ezali oyo bato nyonso bazali kosala. Kasi ye alakaki na tango na suka ekozala na eloko moko ekozala mpe spécial. C'est-à-dire Kolo akomimonisa lisusu katikati na biso ndenge amonisamaki na tango na Abraham pe azalaki ye kuna sima mukongo na ye talaki sima epai ya Sara azalaki kasi ayebaki makambo nyonso nini ezalaki koleka. Wana Sara azalaki na tante Kolo ye moko alati bilamba ayaki kosolola na Abraham pe ye moko asololaki na Abraham. Ozali komona lolenge moko ye akoki komimonisa kati na bato pone komami ete ndenge ezalaki na tango na Sodome yango ekozala pe lolenge moko. Toza na ba Billy Graham, toza na bato ebele. Kasi lingomba oyo eponami bango bazali na sango moko spécial. Sasa ipi ndenge komamaki Nzambe akokokisa.
ko mwande ko mwasi oyo soki kolo akoki kolakisa ngai makambo na yo kosatola ete oyo ezali bonzambe, ezali makambo oyo ya mikete. Okoyeba ete bonzambe nde ezali awa. Biblia elobi ete Yesu Kristo asalaki yango, pe Biblia ezali kotatola ete akosala yango lisusu. Pe alobaki ete bino bokomona lisusu Yesu Kristo, ye azali liloba. Ekomami ete liloba ezali kososola, ezali koyeba makanisi ya mutu, pe koyeba nyonso ebombani katikati na ye. Pe liloba oyo mutu akokisa alobi, kolo akokokisa yango. Biso toyebi mwasi oyo te, ngai nayebi ete me Nzambe ayebi ye. Pona ete Nzambe azali liloba. Ye akoki kokota kati na nga pe asosolisa makambo na mwasi oyo. Ndenge ezalaki na mukanda ya Jean chapitre 4. Pe akoki koyebisa ngai ye azali awa mpona nini. Pe Nkolo akobikisa ye te. Nkolo deja si abikisa ye kala kuna na Golgotha, na ngomba na Golgotha. Oyo ezali kosala mawa mpona selema kobulisa kondima na bino, kokembisa yango. Soki Nzambe alakisi nga problème na mwasi oyo, alors kondima ne koya su makasi. Bino oyo bozala na bakarte ya prière te, bozala na méditation pe bobondela. Kolo mukolo mosusu kotambola na bato ebele bazalaki wana basimbi ye, me Nkolo alobi ete nani asimbi ngai. Pe aturnaki amonaki mwasi moko, pe alobi ete tika ete okoka kobikisa mo oyo mutu tushe ngai. Ye azali lolenge moko, grand sacrificateur, azali kokompatir na ba faiblesse na biso. Pe nazali komona esika oyo ndeko na ngai moko na yebi Green, pe na mwasi na ye. Pe lokola na tango na Paul, ezalaki ete Paul azali koteya ndeko moko akweyaki akufi, pe Nkolo amemaki ye, ramenaki ye dans la vie. Même Yesu Kristo wana azali na esika oyo. Bato ebele bamona nanu frère Well te. Soki ndeko na ngai Well akoki kotelema, pona ete ye azali litatoli. Mukolo mosusu azalaki koteya ye akweyi pe akufi. Mwasi na ye azalaki infirmière, ye asimbi nzoto na ye ningisi mutu alobi ete oyo azali so na bomoi te. Kasi ngai Nzambe alakisaki ngai deja makambo yango. Ntango nazalaki kobondela, Nzambe alakisaki ngai na don ya discernement ki azalaki na problème deja na motema na ye. Kasi namonaki bato ebele o Nzambe aramena bango na vie. Pe Nkolo asalaki grâce ete ndeko na biso oyo akoka kozala ramené dans la vie, azali katikati na biso. Sasa ipi nazali kozwa milimu nyonso ezali awa mpona lokumu na Nzambe. Pe nazali kosenga bino ete bokoka kozala na kati ya méditation, bozala na distraction te. Sasa ipi ndeko mwasi nazongeli yo pe nalingi ko yebisa yo makambo Nkolo alobi. Yo soki ozali na esika mpona ozali na problème, pe ezali na eloko moko sikoyo ebandi kokontrole yo, pense na yo nyonso ezali kokontrole yo maintenant. Tozali awa, pe tozali na kondima ete Molimo Santu ye akososolisa biso problème na yo. Yesu Kristo ayebisaki mwana mwasi oyo, pesa ngai mai. Pe mwana mwasi oyo Samaritain alobi ete ngai na bino boye, biso na bino boyokani ezali te. Pe ozali kosenga ngai po mai mpona nini? Kasi biso awa tozali biso nyonso bapagano, pe tozali biso nyonso kondimela Yesu na nzela don oyo apesi ngai. Soki akoki kostatu koyebisanga makambo na yo koyeba soki ezali ye to ye te. Pe soki ezali ndenge wana nandimi kondima na yo ekoya lisu makasi, pe nyonso ekokokisama.
sasa ye epi nasengi bino nyonso buku akozala na kati ya méditation boningana te. Mwasi oyo azali na eloko moko katikati na larynx na ye ndenge Nzambe azali kolakisa. Maintenant soki ezali ndenge wana ndeko mwasi tombola motema liboko na yo. Ngai na namona ete na ntina na ngoi nde ye azali awa mpe nakobondela mpona na yo. Sasa epi ndeko mwasi ozali loko moko ezali maintenant pembeni na yo oyo ezali likonzi na moto oyo bozali komona bomonaka na motu na ngai yango. Sasa yipi ezali mena likolo na ngai entre ngai na mwana mwasi oyo. Ndeko mwasi oyo azali croyante ndenge molimo ezali kososolisa ngai. Ndeko mwasi oyo ndimi ete ngai nazali mosakoli na ye, nazali profete na ye. Okoki kondima ete sasa yipi ete oyo nyonso Nzambe akososola mpe okondima yango. Nazomona ozali kobondela mpe mpona mwana moko lisusu awo. Ondimi ete Nzambe akoki koyebisa ngai eloko nini ezali katikati na mwana oyo nazali komona. Yo kombo na yo Madame Rocker, yo uti na Georgie. Kola alobi ete sasa epi Yesu Kristo abingisi yo mpe zonga na ndako tia mwana na yo maboko mpe mwana wana akobikisama. Oyo ndeko mosusu eza mwana ndeko mwasi mosusu ngai mpe nayebi ye te, ngai nano namona ye te. Ezali ndeko mwasi oyo azali kotelema na esika oyo. Panda 8 heures nazali kaka koteya, mais sasa epe komi 10 heures naza kaka koteya. Mais soki yo ozali kosala discernement ekolembisa yo koleka kutu soki oteyaki 2 heures de prédication. Pe Yesu alobaki ete nayokaki ete molimo moko nguya moko ebimi kati na ngai ntango ndeko mwasi oyo azalaki na problème kotanga makila asimbaki ye. Pe sasa yipi yango nde ezali kokomela ngai ntango yo ozali kosala discernement okolemba mingi. Ngai na ndeko mwasi oyo tomona nano te. Nayebi te soki awuti na communauté nini, me Nzambe akoki kososola problème na ye. Kolo ayebi famille na ye azali kososolisa ngai ete famille na ye ezali malade, tata na ye. Mwasi oyo nayebi ete tozali baétranger, tomonana nanu te, tomonana nanu te, kasi Molimo Santo bolingo na nkolo ezali sasa yipi awa. Sasa yipi nkolo soki akolakisa ngai lisusu makambo na yo, soki akoki kobikisa yo, soki ezalaki ngai nakoki kobikisa yo na kosala yango. Mais soki nkolo azalaki awa na costume oyo ngai nazali kolata, mpe soki olobi na ye te bikisa ngai, akolobi ete nasi nasala yango pona ete na nzela ya mapipi na ye, ye asalaki nini? Abikisa biso. Me kokokana na liloba na elaka bino bososola ete ye azali lolenge moko lobi lelo mpe libela na libela. Soki akoki kososolisanga mpona nini tozali awa, kondima na yo lisusu ekomata mpe akopesa yo posa na yo. Nazali komona mwasi oyo baminganga bazalaki kotala ye, koexamine ye. Ye azali na hernie katikati na estoma na ye. Nazali komona hernie kati na estoma na ye. Est-ce qu'on ndimi te Yesu akobikisa yo? Ndeko mwasi alobi ete na ndimi. Ndeko mwasi oyo awuti na Tennessee, awuti musika. Zonga na ndako na yo. Pe Nzambe abikisi yo. Solo soki bino nyonso bokoki kondima. Ndeko mosusu boni. Ngai na yo tomonana nanu te. Nanu tomonana te.
Tant mususu okota na lisanga pa nazali kotala mengai na yebi yo te. Mais ozali kondima ete ngai nazali mosali na ye pe oyo nateyi bino ezali solo. Pona ete ngai na yo toyebani te. Eke yo ondimi oyo ngai nateyi ndeko moko apesaki yo carte ya prière. Ezala mwana nga mobali to mutu mususu wana ndenga moko na kokoyiba. Kasi yo ozali awa yo ozali na problème mutu eza kopesa kanda mingi. Yo yaki na mutu mususu po ozali kobondela na tina mutu wana wi azali mobali na yo. Ye paza na problème na mutu. Pe azali kokoka kozere yango te. Pe boza na mwana moko azali kobela na ndako na bino. Bozali bato bowuti na Canada. Bondimi ete nga nazali prophète to mosakoli na ye. Bondimi ete nazali koloba na bino. Bino nyonso libota yo mobali no na mwasi na bozonga na mobali na yo. Nzambe yabikisi bino. Ndeko pe mususu. Ngai pe na yebi yo te yo po yebi ngai te. Ngai pe na yebi yo te kasi Nzamba yebi yo. Ozali kondimi ete na mosali na ye. Ondimi wana mutema no mobimba. Ngai na yebi yo te. Na yebi te ozali nani. Soki na kokai kobikisa yo nde nasali yango me na kokoki te. Nga azali mutabikisaka te. Nga nazali kaka mutu lokola yo. Kasi ye nde azali Nzambe. Nazomoni ndenge ozali kobondela pona mwasi moko oyo azali mwa mukolo. Yo ozali kobondela pona ezali mama na yo azali na hypertension. Pe yo moko ozali na pasi kote ya kosuba. Ondimete nkolo akobikisa yo. Mama na yo azali awa te. Kasi tangu yo kozonga zwa mushwa. Tia likola mama na yo. Bino mibale bobikisami na kombo na Yesu Kristo. Bokoka kondima na mitema na bino mobimba. Bondimi yango bokoka kotala. Nazomona sikoyo eloko moko ezali koplane likolo na ensemble. Eloko moko ezali kotambola na ensemble mobimba. Kola lobaki te makambo nga nazali kosala bino pe bokosala yango. Yasalaki yango tangu yazalaki kotambola na se oyo. Sasa ipi tala so ndeko moko elenge mwasi. Yo ozali apona yo moko te. Yo ozali kobondela pona ndeko moko mobali. Namoni akitisi mutu na yo. Bazali komela cigarette. Yo ozali kobondela pona te ndeko mobali akwa kozala kokangola na makaya. Betikete nkolo apeso yango. Zonga ndeko. Pe demo wana oyo akangi mobali na yo atika ye na kombo na Yesu Kristo. Yo zasu na problème moko na mukongo na yo. Nzambe abikisi problème ya mukongo na yo. Ndeko mwasi na yebi ye. Azali mwasi ya ndeko na ngai moko toyebani. Kasi kende te Nzambe abikisa yo. Pe kende koyebisa fami na yo te yo bikisani. Ndeko mususu mobali. Nzambe akoki kobikisa istoma na yo. Soko ndimi Nzambe alakisinga te yo bikisami. Yo pe oyo ozali su na mukongo pasi. Yo pe obikisami. Ondimi sasa ipi. Oyoki yango. Tikete ndeko apambola ndeko mwasi yo mususu. Apesa yo délivrance. Yo ndima kaka. Ponete maladi yo ya mutema. Oya ba estomo eza na yo. Nzambe akobikisa yo. Kende Nzambe azongiseli yo sante na yo. Ndeko yo susu elenge. Yo ozali na asthme. Ondimete nkolo akobikisa yo. Zonga na ndako na yo pe Nzambe abikisi yo. O ndeko mususu ozali na diabetes. Kende Nzambe abikisi yo. Ndima ete Nzambe akobikisa yo. Soki nga nalobi no likambo moko te pe natie kaka maboko na ngai na kombo na Yesu Kristo nalobi ete obikisama. Soki nalobi eloko te okoyeba ndenge nini Nzambe azali koguérir maladi na yo. Zonga sasa epi nkolo abikisi yo. Ndima na mutema no pe ndeko mususu.
maladi no ya mutema yo bikisami ya azali nzambe bondima na mitema na bino mobimba Un homme a fait quelque chose. ndeko moko asali eloko moko natala azali Il nani s'agit de son sang. ezali makila na ye nazomona makila Avoir été dans un accident. namoni nkolo ndeko yo osalaki accident moko J'ai vu du sang. nazomona makila L'homme est apparu ici devant en priant. mpe ndeko azali awa azali kobondela me nazomona makila Oui, ça c'est l'homme. win mutango oyo Je le connais. nayebi ye Tu as une hémorragie interne. yo ozali na pota moko katikati na yo ezobimisa makila na kati na nzoto Crois de tout ton cœur. ndima na motema no mobimba yo ozali na hémorragie interne yo obikisami La petite femme qui est assise là. ndeko mwasi oyo avandi Qui est awa assise là à côté de frère. oyo ndeko mwa moke avandi pembeni na ndeko Kremlin Comme toi. ndeko mwasi oyo olati pembe Je ne te connais pas. ngai nayebi yo te Marie, c'est ton nom. yo kombo na yo Anne-Marie Tu es très nerveuse. yo wuti mosika na mboka moko boye Tout yo ira bien. oza na problème na mutu Crois de tout ton epesa kokanda me sasa epi ndima na motema no mobimba nzambe abikisi yo Oh, zala na kondima na nzambe bino nyonso bokoka kondima na katikati na lisanga oyo assise là-bas. oyo ndeko mwasi avandi kuna na suka Tu viens du Michigan. namoni te yo wuti na Michigan Tu as une maladie de femme. yo ozali na maladi oyo ya basi Guérir. ndima ete mwa nzambe akobikisa yo Tu as prié, alors crois-le yo maintenant. ozalaki kobondela mpo na yango tombola so maboko na yo soki ezali Je ne connais solo pas cette femme. ngai nayebi yo te me nzambe ayebi yo Qu'en est-il de toi? bongo kuna problème na yo ezali nini oyo ovandi kuna na mbeto na yo okoki kotelema te ngai nayebi yo te me nzambe ayebi yo nazomona kufa molimo na kufa likolo na oza na cancer yo wuti na siti komono monsieur rak ndima na motema na yo mobimba soki otikali kovanda wana na kolala wana okokufa sasa epi soki ondimi telema zwa mbeto na yo ale telema na nkombo na yesu kristo ndeko mpe atelemi banani bandimi sasa ipi bokoki kondima sisi oyo na mitema na bino mobima kasi sasa epi tokoka kotelema biso nyonso epai nyonso yo ozali bondela totelema biso nyonso Elle est bien quelque part. Elle souffre. Et elle ne pouvait pas lever ses mains. namoni ndeko akoki kotelema kotombola ta liboko na ye te ye azali kobika baza na problème na kati na makila na ye ezali diabete Avec la sœur Tao. ye bamemaki ye na ndeko na biso tao De tout ton cœur. nalingi ete yo mpo ndima na motema no mobimba Ils t'ont fait sortir de l'hôpital. omoni mpo na nini babimisaki yo na hôpital Crois-tu? me yo ndima Crois, et tu seras guéri. ndima yo okobikisama mpo hôpital ekokaki lisusu te Toi aussi, yo mpe kuna et foi en Dieu. zala na kondima na nkolo Cela se terminera. yango nyonso ekosila Sera mpe terminé. diabete na yo ezali kosila nzambe abikisi yo Aussi la maladie d'estomac. aza kobikisa mpe maladi na yo na estima Regardez, l'heure est de plus en plus tardive. totala ete mokitango epusani mpe bato nyonso Un long chemin. misusu fo bazonga na bandako na biso bango Seigneur, kasi Dieu boyeba s'est ete manifesté. nkolo amemonisi mpe akoki amemonisi kati na biso mpe akokisi liloba na ye Jésus. Alors que l'on cherche sur moi, je pose mes mains sur ces mouchoirs. sasa epi nazali kobondela mpo na bamushware oyo mpona ete nkolo oyo aza na nguya nyonso akoka kopambola Ceux qui ont besoin de guérison. mpe baoyo nyonso baza na posa ya guérison Ceux qui bakoka kozwa yango blessés baoyo bazokaki na baaccident ont été guéris. bango nyonso babikisama D'autres atteints de tuberculose. baoyo baza na bakituberculose batuberculose Avaient déjà abandonné. bino nyonso tu bozala geri Des boiteux, des extropiés. baoyo nyonso bazali kotambola te Et de leur chair namonaki ete bazali mpe kotambola est vivant. yesu kristo azali na bomoi ye azali lolenge moko lobi lelo mpe libela na libela alleluya baoyo oyo bazalaki bana maladi ya ndeke nzambe abikisaki bango Presque 20 ans. baoyo nyonso nayebi mosusu asalaki ata 20 ans na maladi na ndeke
sasa ipi abikisami eloko mosusu ezali te. Wana ezali litato lio nazali kopesa pona ete ebele na moni Nzambe abikisami. Nzambe na biso azali mobikisama. Bobokama, bobosana bamaladi na bino, bobosana baproblème na bino, bokanga misu pe botala misu na bino likolo kuna epai na Yesu Kristo. Pona ete ekomami ete tokoka kotombola misu na biso epai na ye pe tokoka kobikisama. Totalela Yesu Kristo pe tobikisama. Yango nde ekomami na liloba na yo. Bokoka kanga misu pe kotalela yango misu likolo kuna epai na Yesu Kristo. Bokoka kotala na kondima na Yesu, botalela Yesu Kristo na kondima. Ye abetamaki na tina masumu na yo, na nzela mapipi na ye biso tobikisami. O Nkolo Yesu nazali kobondela yo, pona ba oyo nyonso bazali na esika oyo, toyebi ete yo ozali awa pe totelemi na présence na yo. Présence ya Yesu Kristo azali na bomoi, oyo azali ressuscité. Yo orevele biso makanisi ya mitema na bato. O Nkolo, pe ozali kopesa biso posa mitema na biso. Yo kopesa biso yango soki kaka tokondima. Kolo tala ete batiali maboko likolo na maboko me mosusu pe bango bazali kobondela atanke propriété na Yesu Kristo. Mina za kosenga yo Satan totelemeli yo pe toza kopesa yo ordre maintenant na kombo na Yesu Kristo. Bima na katikati na assemblée mobima. Bima na moko oyo. Pona ete Yesu Kristo azali liloba pe azali mopanga na molimo. Tozali kogangela loko biso to oblige yo bima na kati na bato oyo nyonso. Tozali kokomande yo na zela liloba na Nzambe pe na nguya na Nkolo na biso Yesu Kristo. Tozali kobondela Nkolo ete bato nyonso bakomi libéré. Ete molimo mosantu ekita na assemblée nyonso pe bakoka komona nguya na Nzambe. Parce que la présence na Nzambe ekoka komonisama na esika oyo. Nazali kokondane maladi oyo nyonso, incrédulité nyonso, na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Ke molimo mosantu confirme pe kokisa liloba na ye. Botombola maboko na bino pe bokumisa Nzambe. Alléluia, alléluia. O Nkolo, amen.